www.congoasika.com. Le masolo mze oyinda mule la koti. Bota yakana minute oyo Congo Sika, Maxa Sika et l'équipe en 24. Donc on y est le 4 octobre hein, pour tout le monde qui a fait à monte le 4. Biso na biso 4 oktober. Alla måste komma till Bissna Bisso 4 oktober. Vi ska festa hela natten. Nazosenga Epa Yako pesa Sala yo pesa ye Ah pardon chérie Viens m'embrasser Pardon chérie Je meurs d'envie de ça Pardon chérie Viens m'embrasser Pardon chérie J'ai envie de toi Congo Yasika, www.congoyasika.net, Maurice Premier, les boss. Christelle Cri d'amour. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle bien, je me présente sous le nom de Cri d'amour, Cristalova pour mes intimes. Et aujourd'hui, je suis là parce que je suis une chroniqueuse, je confirme bien, je suis une chroniqueuse. Et je suis avec 007. Et voilà, on avance un peu, voilà. Comme je vous dis, hein, elle navigue vraiment franchement en français. Mon émission, ça va s'appeler Cri d'amour Paris. Cri d'amour Paris. Voilà. Pourquoi vous avez choisi Cri d'amour Paris? Parce que moi, on m'appelle souvent Cristalova pour mes intimes, comme je l'ai bien précisé. Et Cri d'amour, c'est-à-dire, vous avez bien compris, à l'amour là, l'amour, il faut bien, amour amour du prochain, amour marambébélé. Amour, il fait ça, il y a un cri d'amour. Eh bien, vous avez compris. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à tous vos téléspectateurs? Je vous donne le micro pour que vous puissiez leur donner votre message. Les téléspectateurs, surtout, nous avons un conseil par rapport à Yabaninga, Facebook, fi boza ba problème, garçon boza ba problème, enfin bat on boza ba problème na bino boingo explosango eleka leo na YouTube na www.congoyasika.com. Alors bolanda biso ba artiste comédien ba musicien on se boza na posa bolobela makamuna na bino ba musique na bino na ebité on se bolimbo bolobela pona eyokana. Vous sentir, hein, les ABC Bino vraiment émission naé, vous allez intituler Cri d'amour. Cri d'amour, qui veut dire cri d'amour, à où tu peux expliquer Bino. Hein, Bino nyonso au bozola na moment oyo, na kata Paris awa confirmation, il y a Christelle, cri d'amour. Émission naé pesa cri d'amour. Parce que cri d'amour, yom tous en a ba malaise, na foyer na yo, vous en a ba problème, au niveau de l'équisango na média. Hein, yom tous en a marambe belé belé au niveau de l'équisango na média, cri d'amour et pour na yo. Yom tu as un témoignage un témoignage choquant hein au niveau de l'exango na média www.congoyasika.net na cri d'amour yeyo mwana na bino leki na bino hein ndeko na bino ya na bino biso to benge mwana suka na minute oyo ya Congo ya Sika hein talaka ba sexy yo sexy yo yebi sexy ndoba nena isa non on navigue na chinois ni hao. Donc GT c'est du lourd système awards donc to yepena bo monaki na ba émission les kaki ba mutuka munene pona masolo ya world ya ba kilo ba émission ya ba politicien ba homme d'affaires sikoyo to beta bino yo mtu ana pasi na kata ndaku na yo olinga ko lekisa ba émission na yo olinga ko lekisa ba message na yo na kata media yeyo aza bo pesa e confiance mwana oyo azana ba potentialité moko énorme mais bozwa ka numéro ezoleka wana bobenga osui ka numéro wana problème na o bengi o contacter kaka bo solo ya masolo bo solo la
donc il y a ma tempo biso to betango nga neti nga nazwa pe na tempo wana 0 0 c'est mais Christelle cri d'amour fan sera batu no rande zalaka au CP ça va rande zalaka bino nyonso bo soutenir ngai na émission na ngai alors na bo sanité enfin na Paris na Belgique franchement bo soutenir na kati émission oyo alors na bo sanité nazo lela mingi papa love franchement il faut bo soutenir nga bota la petite sœur na bino nazo lela vraiment makasi mami se bi maté mais bota la rara mais na lobeli ga ba tu nyonso na tie ba comment on dit ba master na ngai ba to belé bino bo franchement soutenir nga ba Viali ba Marianne bino bo soutenir franchement que bota la raka Kristalova, cri d'amour, azolela, amour na ezonga bo mais bozwango bien, eza amour a bolingote, eza amour et cause amour a ya na leki, amour ya papa na maman, amour eza ndenge belé. Alors non singa bino kaka soutien na bino. Merci beaucoup. Un cri d'alova aleli kolela ya soso. Ma mi sezo bima libanda te zo malakati. Alors bo soutenir un cri d'amour mais pour na to clore siko masolo na chroniqueuse na biso to benga mwana suka ya Kongo mikili ya Kongo ya sika Kongo ya sika .net Maurice Premier les boss pour na to clore siko to benga yemoko pour na confirmation ya masolo Maurice Premier boss mwana suka ici à Paris c'est 4 donc Maurice Premier les boss balobi masolo eza di world kana no c'est du low world na world sikoyo mwana suka balobi ata mama suka boti mwana suka zara na to ebite soki mama o continuer ko bota mais jusque là mwana suka yeonde obini pona mwana suka Christelle Christelle cri d'amour na émission na écrit d'amour ou na webisa bino franchement et ko cartonner Paris ndenge zawa ici c'est Paris obini ni pona Mwana suka ya Congo ya sika Jaël la hollandaise sentir donc j'étais Birio la perle noire Liliane Mundeka bomoni mwana suka ya kanisa kazaki mwana suka nzoka ndaka letlaki mabe Maurice Premier tche mpanzi mwana suka yeyo mwana suka cri d'amour boss cri d'amour boss Malélie cri d'amour boss cri d'amour monde entier Congo ya sika mwana suka yeyo bokoyoka Paris ekoningana toyeko contre tous les journalistes ou chroniqueuses mitakalisation dehors éducation continue donc oyo bokomona botali taille boyebi sexe za neni botali taille est-ce que bomoni nde bokakola alors toye na basika oza jeune voici ami nabino camarade nabino yeyo oza masola bolingo Facebook ezo simba te ba problème ndenge na ndenge ko yokana te ko swana ba tiraillement ya ko la bino bolingo ko sangana force wana ya amour aux artistes oza na kati ya Paris yeyo ozo sa ba activité nini ya ba promotion yeyo numéro na ngwana Congo ya sika bureau evandi dirigé par Boroye Baye ça bureau munene awa toka ko confirmer cri d'amour et la kisi cri oyo et 5 saka cri longo la rabe sanité cri d'amour et longo yango yango na vraiment na ko confirmer ndengo 007 capitaine de l'équipe a pesaki déjà ngai na saka ko confirmer ko tindika ba sœur na biso soyez les bienvenus. Merci boss. Cri d'amour. Oui, papa. On s'est pris dans le salao. Pourquoi Pognago? Parce que ils ont aidé Bisso à communiquer entre Bisso photo et Bako solo là. Bis solo c'est l'élève makasi. Pour recevoir Bisso te. Quand tu dis que tu as mon numéro, pas téléphone et bandole là. Ok ma boss te. T'es boss nagarana yo. Neto salaka bango, neto salaka bino, salaka bino. Lelo bo kenda bo kansi bo suki. Bazo ya kakanza ba pesa grâce. Ok matin. Tant de benga obi soit tétin, soit tu permettre. Zoa le mon cri d'amour et qui m'a molime qui m'a atteint à part mon cas sur mon refoulé. T'es non refoulé capitaine Lobini nous confirmer. Jamais donc refoulé
équipe oyo eza makasi quand ni na loba muta o simba ba image o Dedo Bivens bino mosakana la loboko de vous savez la couleur donc Dedo Bivens GT na bosanité sous na musika ML mutuka munene femme de ça femme de faut dire Paris mobimba kaka na parité France mobimba tozu Marseille Lyon Nice Helsinki c'est Scandinavie Helsinki c'est Scandinavie wana world David Mokrano Perrenie Moué Francis Sikala omona babiloko donc net ça bino que non c'est du lourd ça donc naïb c'est bino siko Christelle neti bossa wana pembeni onction wana de Koti siko masolo oyo ya Paris eza pena na maboko na yo olobi nini mpona yango mpona masolo siko awa na cri d'amour ya mamoto ya kokima ya kolandalana na maboko na yo olobi nini est-ce kobanga beba obangisa yo est-ce que zobanga bango ba musicien na ba obangisa mutu ma obangisa nga zate babangisa nzambe na respect na boss na nga na respectara ye kaka mais na kata mukili mutu obangisa nga lelo est-ce ba obangisa yo non obangisa batu wana ne bango tende mfuwe ba mutuna abangisa ote ya mwana pour me bangisa nga fona ye ba so na ye bieto abangisa donc so ya ye ozali mutu zo sala mais je suis là non pas vrai je confirme bien sûr Christelle un cri d'amour on vous laisse 1 minute pour les corriger en français corriger bango bêta 1 minute en français allez bonsoir je communique bien, je dis bien que toutes les filles ou des garçons qui sont ici à Paris, venez vers nous sur mon émission Cri d'amour. Si vous voulez nous contacter, vous tapez bien congoyasika.www.com. C'est ça. Et au revoir. Merci Kristalova, un cri d'amour. En tout cas, tu yambio maboko akofungwama. Jaël la hollandaise na Hollande a sepeli ninga monio na Finlande ba onyo so Finlande ba sepeli na Norvège na bosanité ba onyo so ba sepeli na Suède ba onyo so na sepeli pourquoi pas Paris ko sepela merci vraiment na ningo koti na groupe Congo ya Sika na Maramba Sika maintenant to suki awa na opesa ye moko le boss Maurice premier à conclure merci. Merci partout l'homme intelligent, capitaine de l'équipe, l'homme sérieux, acteur de film, Akoufa Kate, oye, na changement vraiment, tout le monde, merci. Tous on a besoin vraiment de jeunes, de courageux, de initiative, tout le monde, futilité, s'il vous plaît, futilité, Congo Zakito, Koza Mounene, Toyo Kanato Sangana. On y va à Oyo, Zabandumbate, bien joué, c'est 195, Azandumbate, les Amoussala, Oyo, Azon information. Parmi biso, boy ba ko respecter bango, bazan à Paris, to respecter à Paris, ici c'est Paris, toujours respecter Paris, vraiment makasi bingi, Paris vraiment, boyambi biso bien ba mettre nous à Paris, ba combattre nous à Paris, to remercier bino de boyambi biso na kati mboka oyo, ba mettre nous to tanga ba combattre po bo ba ki na bosani bino boyebi, Maurice premier ngazalaka, ba comédien nyoso. Donc, to bomi dans le secret pour découvrir. Nous te remercier bien de boyambi bisna katamboka oyo. Moi c'est Maurice Premier, votre humble serviteur, journaliste boss. Na bossa nte pona reconfirmer iboso ya Kristalova oyo. Moi na suka que bandimi yo tozana bato basimba biso makasi ba soutenir biso na ba prière, na ba téléphone, o ba tiaka ba moyen na bango comme Blaise Lingi café noir de la Norvège, Picho Pacho de Norway. Hein? Nani Nissus Tokoloba, lui moulasse les grands Katangé. Bah on a Nyos Bastonarabiso, Emmanuel Bosongo Yakuza Astonarabiso, hein? Le prince Astonarabiso, hein? Petit nanga Dadi moi na mukonza mu konzidi, Dadi Mbondo Astonarabiso, hein? Petit Teddy Astonarabiso, Omba Astonarabiso. Bino Nyos Bastonarabiso toko sisate, merci mingi, moi na bino yo. Ba voyage roya septembre a rozala accompagner ba roya na Baptiste Munene akoma journaliste akotambola to tsaba moyen partout linga ki la binelo oyo boss na ina beta Hollande a okende akuta na ba birio de la perle noire sera le bien kende Allemagne a okuta na bato bazali ya Congo ska ba yambaye donc akotambola na équipe oyo donc aux après un voyage je crois bien sûr que je suis toujours prête. OK alors je confirme que partout après ba émission oyo azokende Tanzanie Zambie, Brazzaville, on ça tournage et puis la minute au Azoya
toujours aux États-Unis. Et puis, par contrat, on a beaucoup de monde, on a signé un contrat, il y a les sécurités. Il y a solo, il y a Kadubia qui vient. Tu as un moyen vraiment en jeu pour ne pas tout le monde, acteur à film. Oh, il y a Kangi, ma solo, capitaine de l'équipe. Bomoni Karayi, Bomoni présence, Mouté Salaka, Betaka chinois, Betaka Nyoso, Balang Nyoso, Nenga, le boss, Betaka Balang Nyoso, Yamukili, Oyo Lobamaka, to Betaka Yango. Merci vraiment à Moussa les Osel Makitoko. Azo Kendoana pour na émission na Kenya, ba prêtre à Kenya, Boyambaye Malamu. Tout le temps, on a vu dans la deuxième émission, Boyambaye Malamu. Et puis, toujours, Mr. Bino, moi, si Oyo, Nenga Komi, moi, il y a solo, ce qu'on lingi produit wana, na émission na oko maloko la ye, à côté que la bino, maele wana ba kiswana, bo benka na numéro wana, pour bon na Nenga Komi, bon que changement pesali, mutako za la bolite, à quoi mouki propre, beaucoup découvrir ye. Na côté wana a changé ça la deux côtés des faces acteur à film moulele. Merci mingi. Dengue undimi biso. Merci, au revoir.